Kasi loko yali ya somo wana akomi na mokanda te mbongo wana bazwa yango na réserve de change. Mbongo eza mbongo pona biso baso pona mboka mobimba. Eyali réserve stratégique tatoyo esengeli penza te bazuzi bazala na nkanda na ye. Bate 600 maisons 31 millions de dollars o ya Kameri. Pe akolukata somo ta kotuna biso baye na ngawa pona ni. Baye na yo. Voilà, akomi wana pona. Baye na ye pona toyeba bilomba yanoli ete détournement intellectuel. Sananga ezayo Doto nanga ezayo Nalingi yo na motema Zala nanga tinasuka Tindelanga banjelu Fungola lola na Bino vraiment bambote bisika e ingeli bino na betando na bino eke pona kolanda magazine na bino lobby ya nani oyo l'actualité reste toujours dominée par cette histoire oyo ekoleka na kati ya mboka lelo tokosimba mwa bapoint misatu lettre oyo elokaki na kosika epai ya efandi mpona makambo oyo ebengami ya makambo ya zandu tokomeka koleka afasamu te mpona komeka kotushe makambo ya profi ya Kamere tokosimba mpe lisusu 2 semaines oyo babakisi mpona confinement tokokende wapi mpona avenir ya peuple congolais. Voilà tokosolola yango lelo na honorable Mike Mukeba mwana mboka elina lingwala mpe molobeli ya peuple po atelemaka wana mpona kolobela toujours peuple. Tata honorable napesi losako losako na yo mama Clarisse Wechi boni yo papa mokolo akobate voilà olandaki procès oyo elekaki na kolekana pendant 2 jours yayi badefile ya batémoin lecture na yo par rapport à ça oyo nini vraiment esimbaki yo ntango komona eloko esali ngai pasi na motema na bi mpona nini Kamere akozala motema mabebe na Congo mpe na bakongomani babimisi mokanda moko wana oyo esengeli ete bafuta 57 millions na Jamal 57 millions de dollars bazwaki ndingisa te na direction générale de contrôle de marché public mpona kofuta 57 millions bazwaki ndingisa ya kofuta 26 millions ye asengi 57 millions kasi eloko yali ya somo wana akomi na mokanda te mbongo wana bazwa yango na réserve de change. Mbongo eza mbongo pona biso baso pona mboka mobimba eyali réserve stratégique ya kobomba pona kosomba biloko libanda po bayimboka babika bijwani na mbongo wana nzambe na ngai moto akoza motema mabebo na ndeko na ye ndenge nini te bakongomani soko bakokufa soko mboka ekokende malamu te yango wana na boyengeni mabe ya misolo ya mboka lelo dollar ekomi kokwaya bakomo bacovid eyali covid te boyenge menye mabe ya misolo ya mboka banda mobu moleki bazwa bokonje boyenge menye mabe ya misolo ya mboka boni moto kokozala ndenge wana oyebi te eloko yango ya Jamal eyali ya malonga te olobi bakende kozwa mbongo na réserve de change yango esika wana obi te tatoyo esengeli penza te bazuzi bazala na nkanda na ye. Honorable tosimbi bitakwira avec projet na ye oyo ya 26 millions pour 900 maisons préfabriquées mais 57 millions pour 1500 soki toyebi ete tosala mwa calcul mokie na kati wana so tozwi 1500 par rapport ya engelo bate 600 maisons 31 millions de dollars o ya Kameri pe akolukata somo ta kotuna biso baye na ngawa pona ni baye na yo voilà akomi wana pona baye na ye pona toyeba bilomba yanoli ete détournement intellectuel oko tia linzaka oyebi te makambo ya solo te oya kotuna biso bola kisanga pa na nzimbongo ekobima kuna toyebi ndenge bosalaka nsima bokoki kokabola kuna moto akomona te balobi te mbongo ebima te
pona mpako ya kokotisa biloko la mboka biloko wana nyonso basi afutolaki yango mbongo pe ministre Ntoma oyo etali makambo ya mbongo oyo ya kala Henri Avabi tokomelaki DGDA te mbongo ebima su te pesa biso biloko wana ekota ofele oyo babengi na lokuta français exonération ye sikoyo mokanda akomaki asengi 1,154,000 yaki yani wana linzaka wana eya linzaka moyibi te bakende kopesa ya hotel mosusu wana bapesaki John Otumba oyo ya John Otumba oyo ekopesama na l'hotel wana ni yali nzaka moyibi te bayebisa ngai na ndenge ya koseka te bangala baka miso makasi namoni moswahili miso makasi koleka bangala osali mabe okotuna biso komemi ngai ya kwani linzaka wana otie wana yoka kosamba na ye moko akoyeba ndenge ya kosamba te abi bato oyo babimisi mbongo wana esengeli bayanula mpo songa napesa ye bango mitindo apesa ye bango mitindo te basala babimisa mbongo bango bazalaki na ndingisa ya koboya yango lokola bango babimisi yango bango moko esenge bayanula oyo ye alobi wana lolenge moko na ye na Félix esika Félix apesaki ye mitindo biso ayaki ye moto abimisi linzaka na ye na mokanda yanola pe yo pe. Comment quelqu'un peut lui-même être comme ça, pas logique avec lui-même? Oh, yo ko ba baninga pona yo yango te. Kaka ndenge yo bina baninga ndenge pe moko na yo. Ndenge moko na yo. Tango Félix apesaki yo mitindo to alaki te. Ya solo to ya lokuta boye bali bino mbali. Oh biso to yebi yo akina ndingisa te ya bokonzi na yo te ya mosana yo te pe mbongo wana ebimi na nkuku na lokuta pe mbongo wana ese mosala bwa matete ya okoyanola yango akotuna biso pe atali biso na miso bomoninga ya opona nini linzako oyo batie wana oyo ya yo na mbongo moyima na mbongo John Otumba na 57 millions linzaka oyo ya liwana ya nani ya yo te mbongo wana ese mosani pe yoka babite biloko yango bakendeke kobimisa kofutela mbongo wana na biloko ya libala bakotunaka biso bomoninga ya mpo nini tato watembe la façon dont VK bandaki kosamba j'ai l'impression c'est comme si abandaki kopesa message na population faire voir que balobaka mboye te bapoliticien mosala biso yango wana politicien so bakangi ye akotisi likambo wana politique alingi olakisa bayimboka te eya likambo ya politike eya likambo ya politike nde bamemi yo politike te bamemi yo likambo ya linzaka na yo 57 millions 1,154,800 oyo mosusu 1,300,000 ya John Otumba yo moto otiaki linzaka ya eloko bamemeli yo yango wana pe na biyano na yo emonani te yo moto osali yango biloko nyonso atiaki ya lokuta tozalaki libwa nazalaki ngai moko te tozalaki na supervision ntango bato batamboli wana yo moni supervision bazalaki na nani be ye moko te yava yo ozalaki na supervision batiaki yo na supervision na sanza nini na sanza motoba juin makambo ya 100 jours ebanda sanza nini sanza misato mars yo yava oyaki na supervision baboyi mbe bamibale yo Toma Lowaka oyaki na supervision nayebi supervision te nayebi toyaka mayangani babengi mokonzi ya OVD babengi mokonzi ya office de route batalisi biso be bilili ndenge bakotonga yo Bitakuya oyaka na supervision nayebi supervision te yo Nicolas Kazadi balobi yo nde coordination te coordination ezalaki mosala oyo tokosala mpona mibu mitano ya Félix nde kamera ekobongola yango ekomi suivi eyali suivi eyali conception te exécution te suivi yango ekosala malonga te ekomonana te nyonso ye moto asalaki yango nyonso kolibandela te suka ye moko supervision hakuna nini oyo coordination eyali te ye moko sika batuna motuna okotuna biso bazuze bamemi wana mpona nini honorable komona ete lolenge caméra kosamba azotaka tata mokonzi témoin
il a dit souvent là-bas discours qu'on réservait toujours une copie na tata mokodi qui azala qui au courant lolanga ko samba ko tanga tata ekolo intelligemment te na kati ya makambo wana wana tali bango mibale toyebi te likambo wana esamaki Félix soko ayebaki te likambo wana eza pe na moto na ye po ekosala mepa na ye akomona yango te mbongo wana lelo ekei tobungisi yango ekozongaka te etali ye mpe elati ye mpe eyali te te kame elatanga nkombo na ye na ndenge likambo wana esalami ayeba to ayeba te elati ye po moto wana ali mosali na ye nyonso akosala yango ye moto akopesa mitindo etali bango mibale biso toyebi te moto baju mpona kosamba nani kamere ye wana asambi tokotia baju bakata likambo na sembo eloko na sepeli nango ndenge basambisi kamere etei biso moyibi eleki biso bakambi eleki etei biso mwa kobanga ekoti mwa bomo moke nakoya kosuka lokola kamere tokomaki omona yango lokola bilanga bakoko na biso ya tata na biso droka na yo moto akotuna ya yo droit na yo mboka mobimba bayi mboka bakanelo koteka biso bakambi okuta biso tala lifuta monene tala mbongo abula matari kotwa tabandako minene tala mituka etei biso na sepeli eyaki liteya yango na kosenga bazuze bakenda na yango te na suka bakoba basukisa yango te po eloko ekoboma mboka oyo eloko ekopesa bakongomani pasi yali kanyaka basukisani yango. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, je pense que vous nous suivez vraiment attentivement, abonnez-vous massivement dans cette chaîne BTV3, vous ne serez pas dessus. Honorable, pour notre salaire, je pense qu'il y a des délais aussi dans le 3 juin. Procédure Moussou Ezali par rapport à ça. Bah si ça qui eloko tout le monde ça là et tout le monde a mabe et tout le monde là mi be côté na l'albele la kango mikonyonso bah comment la carte et tout le monde te vu le procès verbal de la plénière du 31 mai 2019 procès verbal ezakate yango na funda likambo wana confinement wata on a dit na boloko ko na makambo mibale misato mwa pasi evandaki mwa moke tango na boloko na kuti confinement na sima confinement ba kokata likambo wana po te miso na ngai ya santa to mina mibale ba jongisi ya ngai yango po ali miso na ngai o bana kisasa na motoki na bango na pasi ya bango ba kofuta nga po ya bango mosala mokola misato oyo to le ka le 3 juin nde tumbo wana ya mabe oyo ya lokuta esilaki ndenge na koloba boye nzela mosala se zongi kasi kwa na assemblée provinciale kisasa na to zongi mosala te pour na confinement pour na covid tango ba ko zonga okomona ngelo longo na baninga na tondi bango matondo mingi baninga pour na mona ki ndenge basali likambo oyo na yaki nango ya likambo ya ndako balobi te balongoli yango na maboko ya Godin Poi na baninga o bakambaka biso bapesi yango na maboko ya comité de sages ngai na kende kuna bayokaki ngai na pesi mikanda nyonso na yaki nango epai na bango bakokape Godin Poi na baninga basusu oyo bakoloba kuna na koya koyebisa bino yango babaki na ngai te makambo wana na kotango subozindo te kasi na kotonda bango matondo mingi ndenge basalaki te likambo wana toke nango nzela wana pesi bango matondo mingi na kodjela confinement ici là baduze bakata likambo wana. Voilà, merci beaucoup. Nazoni moi sima moke pena nazoni moi sima par rapport à ba témoin tant au moment qui l'épouse de Vital Kamerhe a Kosamba par rapport à ce qu'il disait là au Congo ça vraiment lecture non na moni yo ko lukenga makambo na kenda ka boloko pona tanga ka komba mama yo linga su makambo basanganaka na kame ala pakanda yabi ye loko ayi dikabenga maboloko te yo bengo te abaka ye mama sika ka pona tanga kombo na siko tata esinga ya sa mama tana bokonji batianga na boloko yo ko elanga su kombo mama yo wajo msanga kuna c'est il tire nyana mi ya ko bate aye ko bisa biso ndenge bajwa mbongo na libana bango biso to bato pasi botika ko ko tsukisa biso mito mabongo bobo bani biloko na bino bino bato biloko bino bato bodui moto ya saila ka bato moto a mokambi na nzela bula matai aya ka komila kisate ato ali na mbongo na o ya misala na yo oyo jo pa tata na yo esengele mi bomba
tika ni bango yango na yakoloba ne loko wana te eyalaki lokola lisolo ya la famille Kardashian bato bamilakisaka ndenge bakosomba bibapauni ya talo elima wana kokoloba mingi te koyebisa biso ndenge bango batongaka bandako batekaka ya bamilioni kaka na libala boye bazwi mbongo ebele 800 na nzwango wapi ngayo nakoluka ngowa kaka na libala oyo bapesi bango mituka mine 4 fois 4 bango bana 33 millions d'euros 33 millions bana bandeko bana baninga bato bana baninga bato bodue baleki ata nayoki babina ba réseaux sociaux te ata Léo Messi so Ronaldo ya libani atwaka mbongo beye bongo te oui c'est surtout na ba réseaux sociaux bana baninga bodue penza nandimi bango bakongoma bana posa biloko wana te bakongoma bana posa ya bato ya solo oyo bamosala mboko ekende liboso twana mosala mingi mama soko na kotambola makolo na lingwala na kei mpe na bakomine mosusu ya Kisasa na kotala na mosala oyo tokosisa mokoni Kisasa eza ya kokufa mai elekaka te potopoto matiti solo bakongoma bana posa bato bakoya mpona kosisa makambo wana na mibu 5 mibu 10 Kisasa elamuki Kongo elamuki bana posa koyeba te mbongo bakopesa bino na mabala na bino bino bato bana baninga ya bodwi biso oyo tozwaka tolwaka motekela biso na pondu na ndako na ngai nalaka pongi malamu te awa na lingwala awa so nakoti na ndako na ngai nalaka pongi malamu te nalaka pongi na ngai bino bato bodwi bobombaka bodwi na bino oyo kozokisa bakongomani pota te ete ya bango balaka kolakisa biso na réseaux sociaux osomba ya mama Paul oye nango mpo na nini eloko mosusu asepeli nango yango wana mpo te makambo kamera akoki kosala ekoma ekolakisa bayimboka te soki oyali mokambi otambola nde boye osomba mituka ya talo bana balakisa ba réseaux sociaux osombela mama Paul ya talo oya kotalisa yango bato eyaki kobebisa molongo ya bilenge mobimba toute une génération bato aza kobeba bayaki kobanda te so ali dikabe to ali ntoma na mboka osala ndenge wana malamu olikuwa basukisi yango mpo bilenge bayeba te eloko moto oyo akambaka bato atambolaka bongo te moto atambolaka bongo yali Léo Messi Ronaldo bastar soki oyo wana mposa ya kosala makambo bongo longwa na bokonzi ya mbula matali kenda na bongo na yo sala biloko wana talisa yango moto akambaka bato akomibombaka akomikitisaka mpe okotalisa bato biloko ya bongo na mboka oyo moto bato bazangi na ndunda ya kolia na mai ya komela bato mosusu bazwaka mai te bakongomani ebele awa bamelaka mai ya ebale ya bosoto te kamere na ngai naya makasi nzambe alimbisa ngai Bilomba, le conseiller spécial du chef de l'État avec la banque, na 66 millions. Mais dossier, il y a une maison préfabriquée 57 millions. Le 9 millions là, to yeba. Kasi bambongo mojo ebimi na dossier ami balete o babengi Ousmane. Yango wanati. Tango batuni dossier Ousmane yo kendaki nango na direction générale des contrôles de marché. Te na kendaki nango te. E bongo leki nini? Tata mokonzi mboka. Ya. Tata mokonzi mboka bina osala yo moni likambo bongo ko sama bongo okoleka nango na direction générale des contrôles de marché public te opesa bantoma o ba ka mboka bango ba kendo sa mosala te yo dui yango. Yango wana samba yango ndenge na lobaki yo lobi te bato wana yo opesaki bango mitindo bazalaki na ndingisa bakoki mpe koboya yo mpo kokoki koyebisa tata mokonzi ya mboka likambo yali mabe tosala yango na nzela oyo te yo moto osali yango kumbani yango mbongo wana oyo ya Ousmane wana oyo ya liboso nano esili te bopimisi mosusu kamera ya moto ya makasi mboko etika nango ata yembaka ye le pacificateur jusqu'au bout mituka monaka bomengo bayembaka ye oyo ya Kongo yali mawa
Mais nakata makambu ya dossier à 100 jours. Je sais que fraude est partout, vol est partout na ba ningisanyo surtout parce que yo monite ba bombe mosusu so ke na ba so de mouton ko mona kuna ndenge ba kati makambo na kati ndenge misolo na banzo ko mona ba meme wana penza te ba meme moko penza te ba si ba pomo nyonso na kati kuna loko realite ba tongeli yango nini ba so de mouton esika mbouteillage kana kisasa eza na pompage kisasa ina tina mbouteillage te mituka yali 400 000 so de mouton ya bouva musana ngoni ni balé pembeni moko mosana ngoni embouteillage ya bouva pas tellement ya la gâté maman na bouva bo kanga moi moka ata minute mitano to zomi pembeni na INSS te okoma na nji dezo pe bakitisa yango su moi moke banda bakanga nzela wana obakto bakatisa su bouva bo ete okitabebo so de mouton ya nini so de mouton ya bouva le mumba ya nini bouva le mumba yali 4 fois 2 et yali autoroute na mboko batongaka mboka ya solo 4 bandes soko eleki esika bato bavandi bakanga yango na pembeni bakanga yango na pembeni batio babengi palissade te palissade mituko ekokatisa nzela ekokatisa su na 7 batie viaduc likolo nzela wana ekomi autoroute eyali mpe na ntina eza autoroute mpo yali prolongement ya national numéro 1 tokobanda kokima mbango wana 100 km ale na motuka so de mouton wana ekosala mosani moko bakokomisa yango autoroute mpenza ya solo bakangi boye batakingasani balekaka likolo bato ya masina be likolo entrée sortie ya autoroute esili so de mouton wana batie wana ekosala mosani ekobukama misoleki ya pamba ngai makambo Félix ngai nzambe mbongo ebimi ya pamba misala basala misala wana po na kosutukisa bana kisasa tape l'œil oyebi na kisasa biso to bato pasi ya komona moto akoli na kisasa komi ata mibu tuku 70 ans nano abima kisasa te po mbongo ya kokenda mobembo realite yango wana kende kokosa bato akisibana kisasa bakongomani na biloko ya mike po basutuka kosala bango eloko moko abengi so de mouton oyebi babate bokomona ba so de mouton le so de mouton eloko nyala belo kwa bagaka pont nyonso wana bisala moko ka po bana kisala basutuka kasi misala ya tina te kuna na pompage sika mbouteillage saka ngonga mingi isika bonga ikosa mosama kasi yango wana po na mbouteillage elongo batie so de mouton ya pompage toyoka kao soki ekanga mai soki etongama mabe toyebi te tondima te batie so de mouton kasi route de déviation nzela oyo esengeli te bato bakoleka na se bakende baluka bakende manzela ebale esalama te soko okei suki osimba na so de mouton kuna yali somo te somo ya kosakana te nzela wana oyo ya se esalama misala ebandaka mbongo ebimaka babala babengi kutu esalami mama tikani. Mais est-ce que ça dit vraiment urgence? ezalaki te mama eyaki te misala wana tato ya salisi misala wana ayebaki te tango gouvernement koya bango bazala na nzela esika kosimba ya mbongo te yango omoni basali eloko lokuta kombo nango 100 jours 100 jours yaka programme te il n'existe pas de programme de 100 jours eyaka te 100 jours yali tango moto azwi bokonzi moi bisika oh na lokota facile à béni des secteurs qui demandent l'impulsion au cours de tambongo ozo peya osimbi moi esika moi moka ozu moi moka na mbongo telemi au cours de bazuzi ba okambambo kamabe ba ko sa sembo mabe osimbi moi moka na moke awawa ebongwani sima ya mikolo kama tango ba retour obi tala makambo na seki eli programme te programme ya ka gouvernement tata mokonzi mboka ndenge mobeko li konzi na biso yali ali na programme ya ko sala te et ko basaki ya lokuta urgence wana yaki bena moto na bango yaki te esengelaki bakela eloko moko basala eloko moko epesa bango nzela kozwa misolo liboso toyebi nkamba ya yango mayele basaki yango wana okoki kwa kamere babenga kaye coach yende coach molakisi le faiseur du roi yende avandi aluki mayebi tokonjwani mbongo wapi coach abimisi mayele mabe wana yango wana urgence moko yalaki ya wana realite oyoki ngai mama misala wana nyonso bakoki kotika yango gouvernement oyo ekoya esamisa
caméra accueilli quoi il y a yebi ko coacher makasi nda ebisi abi esengeli bokoyoka biboko peko personne et tout ça misala ya impact visible tout ça na posa impact visible tout on a posa mboke bongwana atie Félix na motote bato ba mona bokoluka bato mona to bokoluka bato bika ya solo le koya kelaki na maye na yo omoni te bato mosunza ba pesi wa maye moko avant d'ité a tombé eloko wana ayi kotekela ngo Félix ngai nzabe coach tala bo coach na ye a tombé yango atie supervision coordination tongi nyonso siko supervision na coordination ngo esaka mosala te mosala nyonso ye moko. Pourquoi ça je vois pas ça qui na santé parce que le corps humain est tellement bakalisa ki biloko bana yo kanani te caméra oza coach solo naoki moto moko alekaki wana liboso ya juge abi programme ya sangi wali na 400 projets ah Félix 400 projets mosi ça va mon na 100 jours 400 pour non. Quel amateurisme. 400 projets. Kamamine. Maman. Ah, caméra, continue. 400 projets. 400 projets. Mais ça, c'est tout un quinquennat. Oh, il me dit, mais il y a beaucoup de bimba. Oh, comment on peut être le kuta? 400 projets. Autant que mon commis balé misato minemi tano zomi na moko te kamamine programme de gens de 100 jours dans be yo apenza coach na moment où vie et ça bien tes populations ont souffrir bali basa ba maison préfabriquée pour ça ba militaire libumu ya batu social les amalonga te ba dollar et komata tango nyo surtout est-ce que ça qui vraiment et puis maman na sina ebisi yo makambo wana nyonso ya ki priorité te OK et ali ba kambo ya ali ya pasi na mboka sengeli ko bongola yango kasi ya ki priorité te so de mouton ya ki priorité te maison préfabriquée ya ki priorité te banzela on peut ça oyoki ngai maman toana ba biloko ya ba priorité banzela oyo ko senga te biloko ebimawa o baloni e comme sika boy toyi na priorité nzela ya ngunduka pour kite mboka etambola ba priorité yango wana oyoki ngai maman toyi na priorité l'hôpital mbeto malonge yalité kisi yalité so okay maman ye mama wani yali priorité l'hôpital yali priorité oyoki ngai bakendaki na misala oyo ekokoki kopesa bango nzela ya kotwa misolo kotia na mabenga yango wana. Voilà, merci beaucoup. Ensuite Jonathan soki ngoge ko poussa aussi alenga likambo oyo ya lettre oyo kaki ya gouverneur de la ville Gentili Ngobila pona makambo ya zando et aloba ko continuer kaka misala. Est-ce que eko binisa conséquence lobi te tomba ko déconfiner mboka pona mama yo ko banda ya mama likambo wana lisomo yo ki maloba Ngobila lobi abi oya sepelite asa mboka neze oh kisa sepeli moto ba kongomani makambo to kakapa bato babengaka ba voyou ya PPD makambo ya nkele ya busoto bimina mono kwa mokonzi mokambi mboka ngumba kisasa bas asala mboka ngo pa na kombo nango mama na ngai nzambe yango na ko belela ba o banso bali na mwa bokonzi te bato boko yoka bango na beleli yo episkopo ambongo na beleli mokambi ya lingomba ya mission bokondua na beleli bilombe bobundaka po na droit de l'homme na beleli Paul Sapu Georges Kape Ambajanko de Katende Olivier Naves V ndeko na ngai Emmanuel ya fondation Bill Clinton na beleli bino botelema na beleli kulutu na ngai moto ya bwanya ya CLC Isidore Ndaiwel professeur Okana botelema bosenga ni Gentili adjongisa maloba wana na monoko asenga bana kisasa bolimbisi maloba wana ekolengela moto ekolengela liwa na kisasa na ko banga sikate yumbi na kisasa
wana yali kozokisa bato pota na motema bato toaisuna eloko ya kobungisa te tokufa na biso na beleli bino azongisa bana Kisasa Kongomani esika nyonso yali telemela ni jantini azongisa mabana monoko na beleli bino na beti loseba sika biso tokokenda api biso toa makanisi moko na jantini te na koluka Israel soko yali Israel ka oya Benjamin Netanyahu na koluka nzela na kokoma kuna na te na bi ngai moko kaka te bayebisi moto liboso akenda Israel yali nani bayebisi Gilbert Kankonde o ali ntoma makambo bokenge ministre de l'intérieur yende Argentine yebisi ye sala Israel na yo Gilbert Kankonde loko na sengi yo loko Argentine abio sala Israel na yo o wa Kisasa soko lingo kenda kotika ngai te ngai naona pepo ngai pe na kotika yo te na komi kobemba pa na yo ko na kotuna soko na yo ki be ko kenda Israel o Argentine abito sala mema ngai na kenda kotika population wapi Argentine abite to lungwa sika to sani bokotika population sika to sani yango na ko senga episcopo Fidele ya mbongo bate babaloba babelela po Argentine zongi sa maloba na monoko batela biso tokomi na bobangi Gilbert Kankonde ntoma monene ya gouvernement santé ba ebisi ye asa Israel na Gilbert Kankonde Argentine za ebisio kasi kotika ngai te soko yali epa ko jwa biso nyonso bana Kisasa to ali soko 15 millions tokenda ni kuna kotika ni biso te totika na sima oyo ko la biso to ebi yango te maloba wani ali somo mokonja ko bimisa mabongo te tout à fait na mituni tango ayaki nango na moto to ebimi ebenga monoko bene esika wana oyo yali somo yali kolengela pasi kolengela etumba kolengela kufa ya bato kolengela moto epelisa moto epela mboka lokola na okai kuna na kosamba moto moko tata mwa bijo mettre le feu awa kotia moto na mboka yango toko senga bao nyonso bilombe wa biso batemaka babundaka batelemela likambo wana Argentine zongisa mabana monoko moto aboyi te babongisa zando ayalite c'est ça zando esengeli ebongisama na pole yo obi Kisasa bopeto esengelaki oya oyebisa bana Kisasa bakongomani na kobongisa zando eyali mbongo motu ya boye ekozwa sanza mitano liboso tena bongisa yango na kolonga bato ya zando na kotia bango esika boye otika koyebisa bato te pe wana loba yango mikonyoso bula mata ya sa makambo na nkuku te na kobomba na kasi ma covid ye wana kpoyi na motambo na ndimi abi na profiter na covid yo mokonjo profiter na covid yango wana to boya likambo na ngo tia bato babenga fait accompli lokola batindi bato na bandako na covid okanga bango kuna ebongo sima na yango yali beko bongisa zando te to koloka nungu te ba tongelo ko moko wana bato bakotonga ka suku na te wana te zando yali compagnie monene ya ngumba ya Kisasa c'est la plus grande entreprise de la ville de Kinshasa zando ye moko bato bakosa kuna bali 30,000 compagnie ni esasaka bato 30,000 siko eloko monene bongo olingo kanga yango biso batinda mitoye bitina te bayebisi biso eloko te ngai na koyi motinda mi ya zoba bato babenga nga babi makamoni ye osama kuna na bi na yebi te Argentine okomisanga motinda ya zoba te na boy yango na boy likambo na koyeba te eloko ni kosama eloko monene bongo sengeli na assemblée provinciale yebisa biso bato bayeba ye koni kosama bato kama koto tukumisato te moto aboyi te Kisasa ebonga ya te ngazo na boyi Kisasa ebonga siba na Kisasa bango bakozomela ngai babayo andoki bongisa yango na nzela ya mibeko na alima na pole tokobongisa Kisasa te na konyokolaka bana Kisasa po tokotongeloko kitoko bayimboka bakufa balalanza te ekokenda nyonso elongo kaka motuna na tuni moko lino yakobisa bana Kisasa te nakobongisa zando Kisasa bopeto eko bate Kisasa wana zando wana ya Kisasa bopeto amwe sami pawa eloko ni sesam oyebisa bato objectif motuya ya mbongo wa bonye ko bimapo ya Kisasa bopeto eko sala mawapi pe na sanza bon eloko moko le boma te tete bato wana bato apasi biso esengeli to sala misala pour na bakongomani nous devons créer des emplois pour le Congo toujours kokoka yango te o bazana yango ya mike ya pasi su to boto la ngai nzambe toki bato mawa voilà merci beaucoup
lecture nous pendant 1 minute 2 minutes. Est-ce que I2PS après 2023 ça va venir et on sont à pouvoir? Hein? I2PS. Bino monaka maman wechi. Oui papa. Bato bako mwa bakongoma yoka ba job boko seka o wakaso okutena banila I2PS. Tokolonga maponomi na 2020 bakongoma ni ba job apona bino boko sa bo soto na bokonzi boko bo mamboka bato kelasi ya te botobi kelasi ya ofere kelasi ya ofere yango pour le kuta boya kaka ko ba covid oyo basi bakomaki banda octobre 2010 et 2019. Tala secrétaire général comme la bango ba non payé Bali 97 898 en octobre 2019. Si quand on a sur la bakomi 144 000. Au Royaume Qatar, Bakodjongawa, Magamba Kelasi Koufi, Babio, Kelasi a fait le Koufi pour la Covid. Covid était beaucoup de côté Banda Kalayango, mon candidat secrétaire général. Le nom payé, oui, depuis octobre 2019. Bako mona bakongomani dans la banzaki boza na limemia bakongomani na banzaki te IDPS yali parti à solo. Boko finga bakongomani oui tokolonga maponomi bokolonga na nini bokoya kobisa bakongomani bokonzi boju bosali nini oh bokonzi akoswana ka tongo pokwa na bato na FCC na Kabila oh na lobaka bandali bandabi Félix na Kabila bando swana tongo pokwa FCC na kashi ko bunda tongo pokwa mozangi monene kozala Congo na bakongomani yango to comité lelo ba pesi raison avec tout ça ngada na tina ba ebisanga ite ngada sina lobaki na leki makambo wana OK toko kenda liboso biso to la muka toko lengela mayele poto dwa bokonzi biso bayiba e bongo to bakotonga Congo mama IDPS boya na soni boya na komikitisa bokoyebisa ba kongomani nini quel discours eloko moko ya malonga te e ata na nzela moko te oyo ya kelasi bobonzaki te yango wana bokoya kokosa bakongomani yango oyo sika 144 000 non payés sika nde tokosola boye 144 na octobre bayaki 97 000 soki covid était mbe bato basi bakei grève soko okoyeba yango te soko covid était mpo oyo banso oyo bangi bakata mosala bandikola bango oyo bakofutamaka bango mpe balanda bango yango oyo mama bakoya koyebisa bakongomani nini boyana bomikitisa botala etumba ya tata na bino Etienne soko tokomi soko bozwi libaku malamu ya koma na suka po toyebi te nde bokenda Kabila soko ekokata na katikati te toyebi te so bokomi na suka boza na komikitisa boya kosenga bakongomani bolimbisi boyebi topomoli mboka bolimbisani biso tokojonga esu na bokonzi te biso moko toke ata mapononi tokoya lisusu te oyo ngai akope binotori bokokolapa mpe ndai mpe bokosaka esu politiki te mpo na mabe obosali bakongomani bolapi mpe ndai obi nakosala esu te ngai Félix natiki makambo ya politiki libela na pasi oyo nasali bakongomani $20 yango ayi kopusana sikoyo okoya koyebisa kongomani nini lifuta ngo yaka moke boye sikoyo franc congolais kokweya tokosukani wapi bango moko bayeba lokola baba toyi mangongi bokozwa etumba na 2018 bazwaki bokonzi ya nkuku oyebi te bapesaka bango bokonzi te ebongo sika nsima ya 2023 boyebi te bozwaka te boyebi te bokonzi ya bokenda koluka yango na butu biso tolali bino wana butu bino wana bokekingaka te 2023 lobikolo bango ezali bakanga na besu na Kabila basi balie ndokimba na Kabila bon po balia mbami ba banga isuni basi balia yango tango bato wako batoke ndo pesa ide pesa wako bato balie ndoki na Kabila po balia yango mbami bale baba ali kota français kiabi boara basi ba meni po ba mbami bale so na 2023 batai pembe batali sima bamoni nzela kozwa bokonzi te bamoni yango ya be na nzela Kabila isusu ba okenda kuna le loko basi bayoki elengi ya mituka ya malile misolo na mabenga ba okende pa Kabila te basuki yango na ebisaki bango boko shishango ogaya ya kobisa bango boko shishango na Kabila na bo shishango te boko shishango Kongo ko ya bino monene boko telamiso bolukaki yango bomoni yango. Voilà, pour clôturer, qu'est-ce qu'il faut faire tout ça la nini pour ça la nini tant que vous avez la plateforme à la muka pour avenir ya Congo lobi et ali to bunda to na posa te to vanda na mesa bison banso pour tout ça la mbongwana na nzela maponamu
tolingi tosala ba réforme pour le processus électoral. Pour ma ponami koya sima esama na pole oya kolonga solo ye wana kamba Congo ba o ba kolonga te batikela nzela kamba Congo. Eloko biso toko sala toko te ya ba kongomani mikolo nyonso bayiba biso bokonzi na biso toko twa bokonzi. Bokomona toko talisa bino mayele te mboko ya na bato mayele bako bongola mboko bato bako bongola Congo bako kwaya kana mapatata bako bimaka na mabelete yali yo yali ngai yali biso la muka ko jobo konji wana bokomona ndenge tokobongola mboka. Un mot par rapport ya population ezolanda yo pesa bango mesi ba kongomani na yebisaka bango beloko moko elika na mitema na bino botika ko ima botika kolela mboka nyonso oyo bonga ekoma monene lelo mboko bino bandeko ya diaspora bovandi eyaka bamboka pe ejwaka kokoso ejwaka mikakatano ejwaka pasi elikia yango moto kosala te totelema banguna ya Congo bakolinga te bobungisa elikia po so bobungisi elikia tokei na kufa ya seko oyo ko bakomi na bibi ya kufa oyo ya libea elikia yango nde kotelemisa biso elikia yango nde moto kosala te tobongola Congo kongomani epai nyonso yali elikia na yo telemani tobongisa Congo. Je crois que procès au Nengezo Kendeleke Vital Caméra aux a condamné. Tu crois là? Ah, gars, ça les zouzete. Te wana na kolo besika ba zouzete. Ba kwa ko bate basi ba kanaki ekala mukeba ipaza ki na kati. Na sengi de ba zouzé basa mosana. To si to moni mbeba ya moto na moto. OK. O ya kamera to moni yango. Yango to ko bisa be ba zouzé to moni ba mbeba. Bosa mosana. Voilà, merci beaucoup. Que la justice soit faite. On arrive à la fin de cette émission. Merci à nos téléspectateurs. Nous sommes branchés pour la émission Navino. Aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous massivement sur cette chaîne Bit Victoire. Pierre Elvis, Natombelio, vraiment Balosako Bisiko Zali, la japonaise. Bambo Tebisiko Zali, honorable Mike Mukeba. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment. Ngaïnde na kotonda bino matondo mingi. Kolonga makona bino na ndako koyepa na ngai. Pona kolobisa ngai makambo ya etali ba kongomani na mboka na biso ya bolingo Congo. Yali mosala kitoko boko sa pona mboka. Ba kongomani baye bakomona yo, baye bakomona bino. Nzambe oyo ya likolo aye bakomona yo, aye bakomona bino. On se retrouve prochainement. Bye. Nanga ezayo Doto nanga ezayo Nalingi yo na motema Zala nanga tinasuka Tindelanga banjelu Fungola no